Kimbukusu. Ah, Mounalo. Merci à toi d'avoir fait dans tout. Maman, comme bimé pas Haïti Kimbukusu. Donc, merci à toi d'avoir tout dit. Merci Haïti Kimbukusu. Découvrez le nouveau monde de la vidéo numérique. Kasi soka luki ati Kimbukuswe. 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 Richard Sakala Monoko kati ya motema. Est-ce que vous avez vu les Zolela? Chambre wana ya suka. Kumeka kota wana te adamu kono moko. Oui, oui. Oui. Oh, ngai. Oh. Ah. Papa, problème. On s'assemble là. Nous on a vu notre barrage, c'est nous en mode. Naeguluka musala. Hein? Naeguluka musala. Ishika wana na saku yoka muntu wana sana mongo. Yo saku sunga ulubipo soki na keyu kubeta ukenda kusala box ukenda kubeta bantu ba muntu ukenda kubeta bantu makofu uya kusunga wabaka ngoyo kota na buloko ngasana na iloko ya kupesa to Atika gape batu letale. Yo. Katuka zako. Oleta ba ine. Katuka. Non mais non yingi na nyuka mangana moya. Fofa na oye olomo nga libanda bakoti nga ndako. Mana zanki. Ngoyo mtuza kulambuza ndenge. Ngaza oma bantoto te. Taka ba santé ba spe. Ba ta kolambia des photos. Et là. Utiki cuisine okumiawa. Sultan. Yenda benga ngai. Zunga na cuisine. Merci. Papa il part hein, on doit partir avec lui. OK nana. Tu vas ukukenda kwanza. Nalubinya. Bon non, c'est beaucoup ya force. Ukukenda ndinguli ngate uzana impele. Ukukenda. Papa conseille lui hein. Conseille lui, il doit partir papa. Conseille lui. Afinga yo. Tu vois, afinga yo. Afinga. Uzakufinga yiko. Moni ndengu yao. Il parle en fou français. Yo ibi français? Oye goyaka kayangu goyoka. Tu sais parler le français très bien. Tu sais ndeko? Quoi? Moi je parle français ndeko. Il parlait de moi alors de mauvais. Il ne savait pas, il ne sait pas. Asseyez-vous avec les gens. Ce n'est pas le français. Toi abîmé les bikila kilake ngana pesaki yo obebisaki. Moi je n'ai rien abîmé, je te respecte. Maintenant nazo pesa yo dernière qualité soke simbite rukangai. Okozali tungulo yo otena monoko oza ko sise yango ko fiba kwa mwa bombo. Ba moni ndengu simbinga bo. Apoto kiala zalaga na switch azaji do. Soko kitia ukukufa ngula. Ah oya, avaya ya. Yunan. Apoto kiala zidote. Oh, ici mbinga. Abeta coup de tête ndeni. Hein? Coup de tête. Coup de tête. Pète kangu ba. Alors. Bese. Yo papa mukolo yo. Papa mukolo. O mona ka mwa mutu yo obeta ka ngai. Yo papa mukolo boy. Yo mutu ba. Soni de. Nga papa na nga bota nga papa no no. Oh, on va bien. Bandela. Écoute. Hein? Oh.
Acha tena binti. Ndenge na bondela mazo spaghetti. Nous y a la bondela. Nous y a la bondela. Mudi muzali. Mudi muzali. Mudi muzali. Mudi muzali. Ndenge na bondela. Bona yeme. Etiki mukusu. Ndenge na bondela. Bona lusikalo. Ndenge na bondela. Bona matabuki. Ndenge na bondela. Oh Seigneur. Na kumbu na nzambe. Ndenge mara kumbu na nzambe. Mani Lusam, intersection eza makasi. Enate mwanya kulusambo, mwana zili vovamu akumi kutamba. Ndakwa nzambi bonga kaboy. Nyamoni nani soki jultani soki nani kadiombo soki kalombo. Lera za kudigita wa sante bale yake bamba kala chika bale yake bamba kala chika bale yake bamba kala chika ngana rubi. C'est ça. Michel Panzazala c'est ça. Musicien, Zeni. Ngana emi na ngono Ba pe ngana emi Oh ça na ka koyemba ba tsembo baninga basita yemba. Jet. Papa. Nakai gaga bongo siko. Kagoluka musala. Ukeyikule ukuluka musala usakukenda kaka chisanse samunena. Usakukenda kaka boyoke kuluka musala jikambu kubanda tongo atabuto lubina nga jikambu to. Aibisaki ngai. Nani mwana oyo? Marke tabwe. Ozala kana Belgique. Alaki. Kamala inaye. Do delu baki suswa zala kana yezi kaka. Bafangu basumbaki. Ngula nani ayaki tredi mwamba. Asajao baki. Basakuluka mutu atiaka maina bafere. Angona kegu tante sansi. Ata musale yanga hii mubaji nanga. Usakukenda boto. Boto ezaka kaboye uyibi bantu wa boto. Basa bantu. Usakuyeba. Boto izaka kaboye. Usaku lubana ngai na butu na kuchia ata buto oyo ya pemba. Ha? Kikuto mtu atindangu solanzi jatati. Tina jata yenda pesa yake senganti. Yangu tujaka mikorule kaka. Pasi zana ndako soki na kwa minyao. Iti yago teka. Nkegu sipike yangu na koweti. Yo usakulubana etiki mbukutu te. Yaza muntu, asa muntu ayabantu. Asa muntu mwana mubaji wana jingaka kuyuka jikambu ya muntu. Itiki mbukusu wanu mwana kakabaka te. Muntu na mwana akaza maboku ilemba afungula maboko. Pati bile. Chika kuluba pati bile. Na beveli nani mwana. Maboko ifungwama. Bangu bakabaka. Itiki mbukusu. Ayaya, lubaka bile yusumishi. Chika kuluba nengu wana, chika kuluba. Ya vidi malongi ko. Isala ndengu wana usaku tambula wa bantu wana basaku mwana boto. Usaku tambula ilambe saka boto moko tala mpashu tusana. Bantu wana usaku luba pachaka bakajikambu asolu mpachi nanga. Kaka. Ngana muntu na ngai isaye chike mbukusu. Aza muntu. Asa kupesa atala kate. Usaku yeba. Ba sava. Defisanga senganti. Nasumba ngubana doda kanjira. Papa, nasana mwa mampa nasaki kuchana porta.
ishe kufi chilambo yo na lachi usaku yibe shike utakito ha sheza sumishi oyo bachindela ka yona pesi mwana oyo na ngalo byabongishela ngaye kuma yabashi na sakulwa nasane lo kende ka laisse makadi payage ke bwana na inter asakufa kuna talanga ina sana jipapa to kokota nene jigambo to hey nsambe ngasakusenga mikolo nyonso epai na nsambe usajisha mubaji oyo ishika sakukenda aswa musala telepashi munene boye biso bantu tusakumona na bana kalasa bakota tu nsambe usansambe kenda na yelo oui etiki mbokoso bon nalobia donc tabu fatu aza kufinika kaka yo diputa te natuni tabu fatu aza kufinika kaka yo diputa bon ngai penza kalombo penza akufinika nga diputa te de la patria ngana unakuma de la patria jibe piana oui bon nalobi boya vraiment mutuka ekangami na matadi tabu fatu akuku dedonele nga mutuka wana te bon ça va naza penza na mbongo ya kutinda te mais nakusala nyonso na oui mais abusali pointire na ngai ya sabanta 43 aza numéro na ngai te 09 98 ans 10 55 03. Merci beaucoup. Ciao. Ginola. O sentire la ndenge nino. Ginola. Na butulu ala mpongi na ntongulu ala mpongi uri kujia ba mfufu na nkulu balamba nkulu bachi ukako uza kuinsiste nkulu wana bachi swat mwamba swat ntumanta osan Ginola mama na porta nini Zungawa sultan. Est-ce que ban fololo usupaki mai Te usupaki tempo nani ipa jibe mpiana baza kusupa mai muninga na ngaje la patria baza kusupa mai bo auza kusupa mai tempo nani mbongo mpamba naza kufuta yo pe kulola bampongi nde mama lobaki elia ramai ba 18h yango na boya kotusha sultan nde filmer na cheka na tongo boss tala filmer nde boss filmer nde tu as vu filmer na filmer na tongo na filmer na tongo usi umeriti na mina le da udi fufu na nkolo bachaki tumata ya mboma nengo leo na mwamba nguma boss ça va bwana na yo papa merci sultan merci beaucoup Pululu boss Pululu banda yeko na simakinga yi Pululu Dani appelle sultan gazu appelle Si appelle pas, c'est pas bien à 12h. Oui, bien que vous avez dit héritier ya famille nangai. Moi, il y a des conseils protège.
hein oya bubuli yonde ngai bucha yango amena talike balabala pesa na kimia uza fils héritier Jinsu moko mon fils unique chambre wana ya suka kumeka kukota wana te ata mokolo moko ukukota na chambre wana te izala ndenga nini meme nazali awa meme nazali na mputu meme na Kinshasa meme na Mbujimayi meme na Kananga meme na Mwenedita meme na Chikapa kukota na chambre wana mama na yo akotaka na chambre wana ibinga mbongo akima yo kumeka te motema na ngeza ipai na yo lupango biloko na nganyonso na chana mpongo na yo uyuki nga malamu uyuki kumeka kukota na chambre wana te instruction na pesio ya mwana okanisi ke nga na kokota na chambre wana kaka mpona ke nayiba omo mosilo nta naza déjà à l'aise nazalaka très bien okipanga quand même bien eza kuma nini nanga teke nakota kuna loba na kokota kuna peut-être mpona ukota posala nini non nakoyebi situation na peut-être nake etiele kokuna bena ukutyele te ukota mwana te kumeka te utaka libusubila kolonga ndako eza na combien de chambre yo moko eza na 3 chambre yo moko sabanta na chambre nango bilwamba na chambre nango yo muntu na chambre na yo biloko nini okende kutyakuna biloko nini okende kutyakuna biloko nini okende kutyakuna uyoki ndenge nalobi kumeka te bon tala na nini natikelaki yo mwa quelque chose wana nabimi nakeba course oui mpe ntango nani ya Valentine abengaki abike no fale aya déjà na fin du mois bakoya na mobali ya Simon bakoya na Simon Valentine na Simon Valentine munyaka ngonda kasi bakoya kuvanda awa uri bakende kuvanda na baflatan bakuvanda awa yekutabisa yanga mpona yebisa yo oluka mpe flat moko epo bakomelana ya baki bavanda pas de problème nasi baya mpe na nana baya na nana bakudia na bango sitoka Taso pembe. Oh. Wabio. Ouais. Ça a bien eu mon numéro hôtel par Uzaka boy pour nini? Uzaka boy pour nini? Vous héritez déjà qui? La be recevoir hôtel. On y a sens. Fana nana. Robin. Ezana mtu moko yako dans le bien. Non? Si, ezana mtu yako luka ngai. Moni ndo zalana. So inga la sako ki play. C'est pas dit ça net ka ki na to ngana to mo ni nga to mo mas. Comprendre? Na so ngana bo sikati. Na esprit ma bien. Comprendre? Bino ne bol bolinga bol aksaka ki no te ye po za mona boss ya mwana orgue akoma oui comprendre. Bablo kwa na ngani nyati. Mais ce premier obenga na yé. Na yango la zé biso ke yendo zana. Jamais au contredit batu nanga ba luka nga. Na zi déjà rapport no il y a 3 fois. Comprends, il y a 4e fois to garanti. Pour moi bien capable na lobano ke no jino la. Quand on va plan no di. Rien. Obi wala o sumbi o bêtise. On peut na maman na bêtise. Ne non ta important. C'est ta important. O répète. C'est ce qu'on monte le corps qui na o répète. Ngai na geta rapport. Tu es dans yo. Là au côté. Kakeba na. So limite un jour manqué OK va la bêtise là. Là ngala obeta. Voilà la cosa du matin. C'est là. Obi ba blom so salaka. Ngale la ngote. Tu vas y bien na 12 fois na zela appel na te ou même appareil na charge. Comment tu vas? Ça va. Mais ROB aussi pèse mati. Obi etkele ka mbuke na tika conseiller ndolo. Tala. Sultan. Boss abe makambo wa suti. Jino la obi ke excès de blague mabe. Moi ka ndo mo salana. Na osili puis na ko réagir mabe na ba caractère nwana. Yo kasi Boli o te sangai. Boli ma profiter au salon. Oui. Ah ngai.
Problème. On s'assemble. Nous, on a vu notre barrasse, c'est nous, amour. Nayekuluka musala. Hein? Nayekuluka musala. Ah, il comprend l'angle. Il comprend l'angle. Au moins, il va bloquer ça là. Et tu vois, quand on s'attend à un son mère, papa. Na rolong la la mano bikungana na sali. Mais, alors on va bien la salle. Mais on a mis reste. On est compliqué pour nani. Yo ya kunuka musala singa. Yo ibitalo nje. On va commer la porte. Mwana ngaje siko. Mwana ngaje. Papa ya kama. Ve, ngana Ba ba. block wana ke. Ngana boma. Awa ndoki. Mbese. Awa. Awa jina la kumisa. Na mtoto kati. Mutupamba kuchatindikia. Mwana kusapu na Papa wewe mtupamba. ukabuka tulizoba. Ya otika ko ba sita makamna mo ba mi ba. Jina la umemsahau na mkeba. Kulo sita ba ngoya ka na ote ah. Aya mbele kikonde mambo yaje kwenye. Mbele kikonde mambo yaje kwenye. Nyama jajapa yaje kwenye. Nyama jajapa. Mbele. Nyama jajapa. Nyama jajapa. Hasha boy nzambi kama gogo kaka ukama kalosa sana Swiss eta tena tindi na yombo nguteka kabilako no najila kana yaka sikol Pedro nani Leblanc azana Belgique ndio mwana yaka soki nani ibele ba Jojo bazadi babi balukuna bazai ate wengi na kuna putu sipitiki mbugu sunkutwe as igo bora mutinajaga muti Papa. Tikamuni. Ukeina nuto. Nyakenda wapi makambu Jojo byola bagiza ya sol eta jana fanya zagu mwenye yakimfunu bana mupasi na mwenye go ibyanga enya kumbinya politi azanya mwanya mogo tekumuka makolu boy nenga zeka saginga ya politi no hasi Papa. Usaku luba asana mwana sama kulubuye. Usungi kaka pona muntu oyo yo moni mwana asama kulubuyo yekufanda nakachina ndaku. Tikamuni. Ngaya kufanda ngamuntu nalati chitoko mlengo yo chilamboyo mwashi aye chichimbukuswa chinjiji ngai na sapata ngai na ya kufanda jisusu nanyaka ibobi sabini baluba zalaka lungafu to isande ngwana to luba jikambo jinge kumula ngai oyo elbi na Kenya koti bien eja mbwa soli bien makambi sidi na ngopie na bibona banda lele na jungi na kati tata wana ndenga zako gani na bana na memwaite tata ni mukulunda koko anyanga tununya mesu ikumilu kula zundu asakubimisa hebirigi okumul hebirigi ngana asakubimisa atunumisinyo hebirigi ambuligi zako manga ngana bi ngalubi yo kanani yo bangi kaka tangu yo moni muntu abimisi mbuma ya mesu ubangi uzungi awo yokufana meso kina lubina sala na tati ngana lubina saiti ngana tate boy soki nyangai lela za kufufuka na tadi na kukota boluko titi penza akeko baba makuya makambi baby ukuswaji kama halo yangu nyakimi nyangai halo shika lukulu kimi oyikufanda tukujani eluku nini nakachida ndakwa tusata ni eluku mukeya kujato papa ibande nyonso ya musale sala kampashe soki eluku nano suite ukumone sampashe ataba pechi yombata usaka kunjima babeta yo uswa ishika nakachina ishika wana na saku yoka muntu wana sana mongo
yo sa kusunga ulobi po soki na keyi kubeta ukenda kusala box ukenda kubeta bantu ba muntu ukenda kubeta bantu makofi uya kusunga wa bakanga yokota na buloko ngasana na iloko ya kupesa to atika kape batu letale ele nazako ya shofere moko asadiki shida atuti mutauta kina lupitalo sana yo moko ibi batu sana ndengi bazalaka bakonde melunga fawa soko yuki ka mazako vufoka lele bazako leka na yena sana wana batu bakangi shofere kumi muta sana ye akotisi yena sana wana papa sana eze shiko basala ka sabanga pa batu atibe bakotisi shofere batu na sana jopopi ya sana ye wana yo nyanya beti nyanya kumi mutu na biso ngana zako tala kaka yangu mutu ya kona ya mama vembu boy akusala nini azako tala kaka amonya mutu anga akole mutu abadu Yuso pero kumi mutu na biso ulingi ya bumayu ya maboko yamonya kaka bonga kyo bonga tala beti ya lukika alukendena bumayu ya maboko abumi ngalubia sakina lembi ngalubia mema kofi yangu kutataki petete akukufa te isaya ulemba mutu tibelete alubi bonga dala netiki lukika kandana kubuma yuna maboko maboko yangu kubuma motu fautala witu sebwe kwa imoni ndengi fanya musala ngalubi tusekisa amalamu papa kashikuseka yibunga kabuseke mbo yikushidisa na mfufu isana mesa buji awo tusani lokuto yo telema songa ipaya mubaji wana ata usaku yuka saku bula bantu ata sadi mbumane ya mesu wana saku bimisha kubango tuo samu baji lukula yo songa kuna na saku kenda wa kuluka bantu oyo basana telefona na binga mwashia ichi eshika lubaki na ngaya kuchindela ngakeleko shosi nabanda kusumba ta diamba na cha mesa na Paul tayanga ngakutunya kubienga nani Johnny Teka yazana ulani jigambuto ina no nabinga mwacha echi nazo nanu nzakosi nyakenda gaga nyakenda tukenda tubi mashila moko bagala bebere bara nzaki salagu nanu kutsale nzaki yakugagu mari samba inzambe mari samba inzambe mwana bibi onyoka mama be munanga bongo kingambi za kaka boy ngona kuzinta opima yo rachunga katuka zoba orere no le olia oleta ba 22 yo oleta ba 22 yo katuka zoba oleta ba ine katuka no yengira no nyuka mangana moya fo na oye olomoli nga libanda bakoti nga ndako ngana zanki yo mtuza kulambuza ndenge ngaza oma bantoto te taka ba santé ba spe ba ta kolambia des photos là tiki cuisine okumiawa sultan yenda benga ngali zunga na cuisine merci sultan papa omoni ndenge oyawa ipara na fu français yo oyebi français oyo kuyakaka yangu kuyoka tu sais parler le français très bien tu sais ndeko quoi moi je parle français pas toi bon tu vois ces gens qui travaillent préparent là-bas il veut fatiguer le boulot de moi lui ce qu'il vient c'est moi il parlait de moi alors de mauvais il ne savait pas il ne sait pas asseyez-vous avec ça, les gens ce n'est pas le français ça c'est qui charabia vous avez le français quand maman Gilles Lumbe vient ici chez moi il parle le français Mado spaghetti
Justement, français. Mais toi, tu ne parles pas le français, tu parles la lingala, accompagné avec les Tchinkongo. Je parle français. C'est venu tromper del bayard. Fils du chèvre. Fils du chèvre. Yo, Kenda Dubaï. Yo. Mais justement, je ne sais pas tantôt de voir Lubana peut-être. papa naza kuyikele yo mawa inifanya lubaya uzabona pele kuna mtu keza kumatangumbe lingikata moto. Moi, le palais de Luquin, lorsque l'impendre d'un carré à la porte de où le port. Ubimisinga na mutoka. Moi, je ne suis pas parlé. Oh. Je parle, toi et tout. Bonjour. Même. Très bien. Moi, Mikolo. Makasi. Qui m'a pu son grave. Il y a vacances autant de oh maman. En tout cas, il est santé. Mon niveau on a Noël so ya Vilanga Olivier Kembo. Bon on est en mode maman bien ça. So rotala oh bah talent. Il y a quoi? T'as pas l'air sérieux? Il y a un problème? Non. Nini maman maison marché ni. Maman kamboé bara na Congo ndenge ezali. Donc au marché ka selon le ndenge Congo donc grave. Oyo, ouais. Oyo fashion Nicolo. Qu'est-ce qu'on a au talent qu'on a eu? On cherche un peu notre. On va pour dire papier en moi les amis. Ah, namoni ba rivage à Sika. Ah, blague était. Ah, ba bloc à Sika vraiment ça. La rivage est tellement. Mais regarde un peu ça. C'est trop populaire. C'est trop populaire? C'est vrai? Non, ici il y a des pièces rares, c'est pas populaire. Ça, c'est beau, hein? Avec ça. C'est mix, hein? Attends un peu, c'est chouette, hein, ça. Ils ont coton, hein? Ah, ils ont coton pire. On voit petit blabi, bah on l'a déjà coton pire. Ah ouais, je vois. Je choisis, hein? Mais regarde d'abord ça. C'est bon. C'est toujours le même, non? Mais ça, pose au noir, non? Mais c'est pas mal qu'aux avons même deux comme ça, il y a deux couleurs différentes. Mais viens, il y a ce bien Mikolo. Ah, ça a raison parce que la rubrique apparaît dans la Baïbaki. Baïbaki apparaît, donc pour nous, ça fait une blanche qui va compliquer dans ma casse. Non, on va faire le numéro comme ça, soit ailleurs. Tout bien, on a pris ça. Pour moi, on a un numéro. Comme on a comment on a agenda. Et comme ça, le numéro dans ma cité. 081 54 52 249. Il c'est la petite pour Loulou, hein? Ma vie, non, Mikolo n'est ni tout bien. Tu choisis encore ça. Mireille, écoute, au moment où il y a un peu de zondam, hein? Tu ne fâches pas, non? Zondam parce que au moment où il y a un peu de bon minute, hein? Donc je n'ai que $100 ici. Je savais bien dit que non, faut pas aller dans la chambre, non, non. Après que ça, il y a une côte dans la chambre, je sais qu'il y a beaucoup de fortune là-bas. Mon fils Mika,
chambre wana ya suka komeka kokota wana te ata mokolo moko okokota na chambre wana te izala ndenga nini meme nazali awa meme nazali na mputu meme na Kinshasa meme na Mbushimai meme na Kananga meme na Mwenedita meme na Chikapu kokota na chambre wana. En fait c'est ça. Dès que bozonga na ngaboye nako na ça me forme kasi na kota na chambre apexe na wana. On a dit que aka nsenga na bo bozwa monyo so na kota juste pour na benda mo fortune mo boye et permettre na satisfaire les besoins. OK. Atiki ne pina poste na ayi na pina badus akufanda ne kone pourquoi mobanga te ones na sala pe wasa mo banga te tema mukolo satena kula musanga mabe babu ya kukutena kangio kingonzi naza kufika katsai asaya kujojo fuidu sabu nyamangwa tana tsoki jinga ya kanya lukula muta ajaka litatu na bumwa yo bino bomo na ngame nitindela bino ndako yo webi lelo na ndako yo awa soto ya mabapani bandeko ya sultan bazoya décidément waza na Belgique faut changer bilamba o na kushanja ngopanya nini na tuna nani Alexis Luciana mile soki nani na jeje wana alibaki zabye yo kuboya ngopanya oyo tika kusimba na gondo Italie ça le fort on to pa bazoya bazota poto bazokoma awa vesti de ngopanya ngai za muntu avalela ndikunyanga koko kwanya zana ni mani yo comment ande comment ande sifa yo ibiti fanda hakuna ya fanda hakuna bande kunyeki kima mwa na kombe soma yo eza masu ko fanda awa te oki ko fanda awa tika nanu te ba wazana flat nazana ngo nazana ba pesa liste ezali ba yana sion ngaya elodi ngaya ouais la maintenance na colonne oki touche à pembe les pas wazana oki touche à pembe lo à Paris Kelikindu bazaba Alenza ou Nicolas Nza ou na Paris Bajo Basene na Paris Didier Boko na Paris Leonza ou na Paris baoya passer là ba on nyos bazwa na août et c'est bon ils sont tiens peu bon bote ils ça peu bon bote on a dit là yo ibanya te nani travailler na biso te bazaba ndeko te nan Serge Passioti owa benga nani les mannequins de Paris yato kene ba to yana mwasi na lilimbo okay lukaka su yo lukaka ukuta na papa butabu na poza bien ça Jean-Louis Monta Chinatown allo na bien Ginola attends moko tika nani attends moko Ginola Kolo balanga atanga moti. Atayo moko. Bien zelana no Ginola azala camarade noté po ngan mone na buna respecta kae. Vous comprenez? Donc c'est pas dire que non tant aye koto asala na yo awa ya komba ga yo lamba kuna na président oya romaka kae. Nani doye? Bilo ko sala. Ko ba na ngate. Yo no ke ngai. Yo no ke ngai. Ginola ngata mlinga na. Ngata mlinga na. Boni mo tuba pesa bino ba respect. Omoni ngane labo. Naza mlinga na. Ozago mwana. Oh papa bidi. Chukuma yokufa. Ukamina ngani boy? Tala. Ngana za te pona bela mutu pona bino papa. Pardon. Ginola. Boyete ko boyete. Ah, come on, swing mutamoni loni. Boyete blogo sala nga se pinna moti. Oche psinga yi. Wana sko za blogo mo sala ndega ke no mutu tanga oloba adu mamabe. Tu comprends? But bazana po baganga yo nesko na bino moyo bomo na moti. Ndekunyanga pakuya takuta switch. Fisto malula. Sokwa yale. Kongu ya kusenga leo. Akujilo kute. Kongu senga. Basa bozo continue ba bloco yo,
nga nazali kaka pa dolo ke no bokende kaka comprendre bokende po bato misala ba te pele o bo sala wana eza bufone na liba ba o mankingai wala samsa no badai moi mon kekelinga moi c'est mkolo a BBC d'esprit omoni ndengu simbinga apoto kyala azalaka na swisi aza zido soko kitya okukufa lukula oya avayaya yonanu apoto kyala zido te oyisimbinga abeta kudete ndeni kudete alors yo papa mukolo omonaka mwa mutu yo obetaka ngai yo papa mukolo boye yo mutu balinga soni te nga papa na nga botanga papa nono bon on bien Bandela. Écoute. Hein? Oh. Polo nini? Mira essa mtasali oboe. Tala bini. Moni ndenge ezaliwa tuza kubanda campagne esengaka fu tuzala na basoutien oyo bakusala mwa quelque chose bakubongisa makambo bapodium makambo nyonso nga na konte na ngai naza na Julien Konde nazali na Teritio Mukumi boyo kote na yoza na bantu frère Alexis Menamengi mobali ya Mirai Kaba oyo ya Londres ye pa bengaki nga mpona contribution na ye na nani papa nani Pepetaz bon wibi Seriget Kafuba pa on a biso yibi alors ba on faut pas contribuer bon banani msusu pour liste na yo zamula ye pastor batu misusu ipareti faut ba benga lisusu avant ba pesa lukula oyo nani zila natala nano Pati Omombo pastor le Bogar de Bruxelles usolaki na ye kuye kutalo baki kotinda frère oyo nani Alex Menani Fazala bon utala lisusu Papi de Chen na Londres mobali ya mama Aimé bango nyonso fo ba contribuer omoni bango balingi biso mingi penza Lili akuya na Safen kuna na Londres bango nyonso fo binga bango solo na bango bon na banji mingi ya kupasa lisusu te Gisle Kianano alobaki pona problème bakiti bakiti lingumba mais etiki mbukuso tindaki bakiti bele oui bakiti même nani oyo Lisasi Boyeka oyo ancien joueur à vite atindaki pe bakiti Joël Lumière mama na Jonathan Diatabao pastor na igobora pe disusu moni bantu na baza bantu mana bapesa ka bambongo na bango baza ko contribuer pona lingumba na biso uzokomona parce que baza na souci ya ba campagne biso zo sala yami balé pe il faut les kasuma ko leka o eleka ki liboso ndenge bandeko basanga ki bakasi turoyo bato ezo sala mingi na diora ye mutatindinga mutu kana Paris ye mutatindinga mutu kana za kutamna nango tozo kende ba frère baza ko fongola mitema et puis au moins campagne ya turoyo bato bazo wuta nani Gauthier Mascotte akoya pona campagne ya mibali Aziza Makukula akoya pona campagne ya Shabani nonda pale baki akuzala pastor donc nyoso photo mibongo na be memba yo ba unyoso bakuzala bon na chayo diboko
nzambi na nguya nzambi na bikamwa tikete mwana na yo biso bana na yo tuzala na nguya na yo pe mudimu na yo pe na tiki mundimi na ngayo pe musali na yo na maboko na yo nzambi itonga na ye itumba na makasi pe mapambo likuye na kati na ndaka na ye pe na ndaka na bisu pe na bandimi nyonso ya lingumba na biso nzambi pe so ezali na ngongo oyo na nkumbu na mwana na yo Yesu Masihi we tusengi na tusengi te nzambi ko kisele biso manso na nkumbu na bino basata tata mwana pe mudimu musanta amena. Omote koza na beauté mobo ya danze onga na okamwa yo toza na beauté ya esprit popo batanga basi bachape yo pe ndo fana bachape basi bachape na yo na kati ozo rêver de yo na personne mama manqué ngo kate na tuni na personne mama manqué ngo kate mkom so mo mama na sala olege oloba ngayo sala nga oyo lingi kasi sala nga oyo lingi pona mona ona ndima wa vraiment yoza munene oza makasi sala nga opre loyo lingi yo mona ngaleki na aleki no na lobby na tuna commettre na aleki no ngayo na tuna aleki no e baba mkote point omote funa bango funa mela mabanga na nzoto na milima banga na bandulu na komi kilo après ndo banga yo pona fufu kuto lamba en fete baga fu me na bambuma ko lamba kuto yebite ka musano za mbebo kaka ozo crayon mabe ozo ni kinde na obangila pe na funda kiyo na benga ki ya malu maitidi de Roberto na bengi na bise makambo betisi osa kata aso kata maman yango na so combien de fois ba ina ba oke na prière ba zo lobiko et fait que impolitesse na yo mo zo lobiko ezati mais parce que na prière ba avec le bazo mona ba ko ka bazo tambola o kutu ba loba te bazo loba ka ni kolone ko bikate na pona kutu po ba oba obika ba ngone ba lingba bika nga zala déjà bien na la tra vrai papa atinde la non non ni karam non non la ta vrai ni na ta vrai na ra vrai na ta vrai na ta bien karam non yo na bi karam yo ko pa doki tata premier se passera ka ezara imtamanda pwani kindumba yo ote moza parti pendant le bilan na sa kindumba te ngana banga nzambe na ngana ebisio ya ona ina même on de la prière jour au kenda la veille karam non na suka kan yangu yo lingi kubanga nza fo sambilaga maya sambilanga sambilanga papa je ne comprends pas si ton fils ici il est envoûté alubaka na lingala mvuti il est envoûté ou quoi lubana lingala mvuti papa na église na biso bazo ya wana bakoka il marche sérieusement lubana lingala seme na kubaba yumbate papa bakoka bazo ya mazo tambola ba avec de bazo mona ba ba loba te bazo loba kasi bongo balingi na bongo loba ba tambola te bazo tambola balingi na ngate sura sa ni papa tu es sorcier toi tu es sorcier enjondo mwana uyazana Belgique Robert Kanja akende panya lusamba bon yo dingi kusambila te papa il est sorcier na susijo so se azaya ya teka ka basuzute si je ne suis ndengi tuzabo côté al on va partir tu vas partir papa il doit partir à l'église pourquoi il refuse d'aller à l'église papa les autres viennent à l'église ils prient et lui il refuse pourquoi aboyi kukendenda kwa nzambe il refuse pourquoi papa il refuse pourquoi uza kukolumuna za kuyoka ngute chanze mais papa tu dois le conseiller il doit partir papa il va partir aujourd'hui tu mens détrompe-toi tu dois aller c'est quoi son geste papa ye mtadia kama muza batima papa ngala ki kama mama mama ngala mama auka uli ngato kukenda tu dois partir détrompe-toi papa il part hein on doit partir avec lui OK nana tu vas kukenda kwa nzambe nalubinya bon nzambe ko ya force aukukendu dinguli ngate uzana impele aukukendu papa conseille lui hein conseille lui il doit partir papa conseille lui afinga yo afinga yo luka lui bukenda so yo mto ibi paya zayaka kenda kuzwa lui papa tu as entendu si tu ne t'es pas venu ici chaque fois il me manque toujours comme ça quand je lui dis les choses de l'église il part pas pourquoi moi yonga na zako ibate non papa je dois à propos de lui pourquoi il refuse d'aller à l'église papa tu dois le conseiller il doit aller toujours à l'église ya za muifite mu ileni ayaka kutala yeme
Aza moi sinaïté. Papa, je dis de l'église. Quel est l'air encore que tu es en train de parler ici? Donc tu refais ce qu'il va à l'église alors, papa. Tu vois, je dois mener le pasteur dans cette maison aussi, on doit prier pour vous tous. Là, je vois, il n'y a pas quelque chose qui va. Vous avez fait un gagnant. Michel Panzo, Michel Panzo de la Isla, Dimon honneur de Banayo, Mespoir Manga, et un ami, Samuna Sato, Yami, Amone Papillon, Michel Panzo. Ah, Boni Boyko Pouloulou. Hein? C'est ça. Michel Panzo, c'est ça. Musicien, Zani. Oh, ça n'a qu'à koyemba, baninga basiba yemba. Séminaire bandi d'église, baninga bazokende. Bata maladi bazokende, kuna pasteur wana soki ana onction makasi. Oliko keto bana kala ndako yembela batu banzembo banzembo. Ah, toi je me Michel. C'est moi yo. Tout wana orataki campagne, mais ya séminaire. Na luki na moni yo te tina campagne on esili. Mais tout ya séminaire na oyebisa yo. Comme meka ko bimate, oyoki. Comme meka ko bimate, soko na yo kuto bimi na muna kelo yo nzambe na ngona na ko. Na Alexa ba na tina na sela ke séminaire munzemo. Na sela Michel Pan munzemo. Na sela nani? Oh nani? Na sa wanzemo na oh lo bana na ke ba pasteur kwa sima. Oh na Yo! Kasoza milimo te. So moni muta kwera na prière za milimo mabese ke yo za milimo. O facture a SNL tsana ndako ngana bilimo. Anta moni atamula. Oh no atamula. Porque passa attends. Ah si me voit aller. OK c'est Michel Panzazala c'est Ah, Michel Panzo, moi, je me mettre mes oloyo. Michel Panzo na lela yo. Ah, Michel Panzo. Attends, ah, ma belle. Pour le monter ça là. Si quand tu retires ma pote, on la zame la biso. Benda, maboko, maboko, etukulanda Yesu, tukulanda Yesu, etukulanda. Musa malili bopona ni balinga mina nkolo. Ah tu es akati tonga. Toyembela nzambe la biso. Alléluia papa, palo na Yesu, papa yokumama yawana. Musali na nzambe boyebi ke toyaki toyoki mateya nyonso tu musali na nzambe atei sikoyo ekomi ntango oyo alingi kopambola bana na ye akotya maboko na bato oyo baza maladi oyo baza na baproblème boyebi baproblème eza ebele
sikoyo tovandi po totelemisa mungu na nzambe ta totelemisa mungu na nzambe bokobeta maboko ni lolo bandimami kati na Krista balingani kati na nkolo bukoki kovanda bukoki kovanda moke bana na nzambi na banji numonaki kampagne na biso ileki kitoko na nguya ya Yesu Krista. Amen. Banto basali badon kati ya lingumba na biso na kati ya lisanga na biso lukula mama tabu fatu finika nga liputa yende muntu apesi instrument oyo tuzala nango mikolo nyonso na lukumu ya nzambe. Alleluya. Amen. Disusu banto baza kusunga bisu pona lelo ndenge tuzali buyu lukula papa etiki mbuku sunde muntu atindiri bisu kamera oyo na micro perche oyo po izala na bisu ilongo. Alleluya. Amen. Patrick Makoda yepe lisusu Patrick Makoda apesi lisusu badon ya balonge oyo po tuzala na ba projecteur pona lingoma na bisu isa esengu te lukula Ron nzuzi lipasa tala makambo basali biso bapesi baminda po tutana bakipaka paka pesa manini isa esengu te lukula Max Akimani apesi biso bakordeyon tubete na ndako nzambe na biso isa esengu te lukula Lieutenant Sora Rufen Matadi Wamba Niko Mokonji na Nadine Ekira basali nyos pona linguma na isa esengu te oyi basali na ba problème na bango nzambe acha koti kati na ngai nutelema wana nutelema na bonde kwa na binu nutelema wana na bonde kwa na binu. Alleluya. Oyi basali ba problème oyi basali ba mikila basali ba maseka usali ba problème ozali na mioma oza sterile ubuta kate usali ba problème telema na bonde la mujimu ndenge na bonde na jili lumbe ndenge na bonde na popo spe ndenge na bonde na insil ndenge na bonde na bantu nyoso ndenge na bonde na nuya na bonde la ndenge na bonde na mazo spaghetti nuya na bonde la mujimu zayao mujimu izali ndenge na bonde la bona yeme etiki mukusu ndenge na bonde la bona musika lo ndenge na bonde la bona machabuki ndenge na bonde la. Oh Seigneur, na kumbu na nzambe tena na kumbu na nzambe Baba Massa. Va quoi? Qu'est-ce que le gamin? Papa, je vais aller chercher de l'eau. Dans le bien. Bon. Moi, le sang. Une telle séquisson, ils ont ma casse. Et notamment, il y a le sambo. Moi, je le vois à commis au temple. D'accord, Zambi, bon, à Kaboy. Nani soki jultani soki nani kadiombo soki kalombo lela za kudigita wa sante bale yake bamba kala chika bale yake bamba kala chika bale yake bamba kala chika ngana lubi oh ya zaki ngumba te
Natala boy mwana tetele moi akomi kutamba. Mais là tu acceptes non papa? Alors. Quand je te disais d'aller à l'église là, tu refusais avec ton enfant? Finga kanga kaka. Okomana na timuki nyal. Sabulele kichiki tuluke kubaba makonya. Tata moto. Mais je vais te citer pourquoi papa. Yo siko. Yo siko papa. baka na français nganya kikongo. Non yoka kikongo. Kongo siko lubina lingala pa. Mais je parle tout non? C'est pila kale gabungi. Papa. Tu vois maintenant ton enfant depuis qu'il a marché? C'est ça que je suis en train de dire hein. Yangu yo uzeka nyaka au uzima kolai. Kwenda tando futuka kuganda. Kwenda tando. Dans mon téléphone. Oh. On dit qu'il m'a pipé. Anzela, papa non. Papa non mbala ma Christine. Abenga ki abinde ni ozobenga ete manini. Na ebisa osale fort obenga e. Ah non, pas non wa papa. On koko bwana benga gazana limanya ya benga gacha. Papa, tu as vu ce que j'ai dit toujours à ton enfant? Tu vois? Je l'ai déjà interdit de ne pas sortir avec mon téléphone. Mais qu'est-ce qui coupe na kiba massa banini? Fazo ke na lemba. To comme na lemba to fandi bo staff le ngeke bele ba massa. To longa to ketiki nkoli. Kanga nani munoko? Batu mususu ndengu biki nenda kwa nzambi, ndeo za kutambula na bibi. Yota. Matose ya pamba. Teza mikanari ya mutualité pe. Mais ubiki nenda kwa nzambi. Yemba ka tele zaku ya. Nani abiki nenda kwa nzambi? Haleluya Isa ingaga bai. Papa, yo zana, pardon papa. Yo zo bo sana. Ngani na zabu ngamo na ebeke. Moi boye jour boye na otambula. Ah, papa Roni. Pasteur d'abiki atamo singa. Zaba sikoyo. Frère wana kutu frère wana. Ngamo na couloir. On frère, on ndefu belebo. Ngamo na couloir nduma papa mbana. Papa. Bacha atembe usala nzambe te hein. Ndazana na usala. Usala nzambe bigi so cha etembe. Usala nzambe bigi ndasala brasali ngani. Ngamo ko na ye na tele mipa ateli ngakal na kwei. Na tidia na be. Mude waje. La petite cara. Papa. L'amour n'a pas tamboli. Tu vois, c'est que je dis souvent. Toi, tu vas rentrer comme tu étais. Ah non, avec Dieu, on ne met jamais. Hey yo, sans enfant yo. So kuza na malamu na mwana. Nazo nga rien aussi. Papa, asiminga mutu. Est-ce que pas ça mutu? Eza lukedu. Il faut la simba. Mbacha ateme msala nzambe te. Msala nzambe biki siye. Mama ni msala minu alobaki. La biki ngamoko. Yo mokuwa. Ah, pasteur na biki siyo na kasa nzambe. Etali yo. Papa bacha ateme msala nzambe te. Omoni mwana na yo. Azaka banaka bika ete point. Kuza kuloka Yesu sizama be. Te banaka la bika ete point. Afana kia. Zala gaga boy. Ata ubiki sikoka. Boy, ata omoni si pofu. Awana moni na kisha parlement. On dit hein, ça ne fait rien. Papa, tu prends mon téléphone comme ça. Papa, prends ça, non? Oh. Tu prends ça, Dami va m'appeler. S'il appelle, tu dis que je puise de l'eau, il rappelle après. Je vais un peu puiser de l'eau. Yangu pesa yangu ya intete. Intete ite. So kuzala kine na kamonya yangu ya kubenga. Bengi koko bwana. Na bengi kalosi na pelene. Ako kamonya yangu. Papa, ce qui a tiqué l'eau na ngai, ya valeur. Pourquoi vous redéplacez on sait que vous tout nanga mona? Et kiki. Ballon nanga ballon na kina ballon na. Ouais. Faut te mettre un match mona 16h. Je makolo kumi jouer. Na zakadea na makuru. Yo kakalo malala, o chindu. Lobo. Yo chindu. Exact. Na suku, tele na suku. Jiwe. Papa. Yaga nano yaga. Ah! Ewa. Omonyango. Enda kubete. Nini ya? Ekidi yangu. Ni. Obeti ni baku. Papa. Kapuza ya kalukula kisengi. Hey! Papa. Papa nini?
Bosola ma famille na bino papa. Bosola ma famille na bino. Bosola zande na laki. Bosola zande na laki. Ozui peta. Voilà. Ozui. Ozui. Alors on a les gars sauté. Action na les gars sauté. Papa, teme nzambe. Tika. Ami boma. Acha kiteme nzambe. Biboma peta. Papa, tika ya. Papa, tika quoi? Tu as vu, hein? Tu vas mourir aujourd'hui. Il va mourir aujourd'hui. Il va mourir. Papa, laisse-lui. Papa. Tu vois? Éloignez-moi, moto facile. Oh, non, je tiens à avec Dieu. Tu as mis ça avec Dieu. Je vais te prendre le pied. Ozui. Papa Moni. Wanyo sonini. Tembele bisa nzambe. Zamba za muneno nzimaki. Papa Soleni. Soleni Mungu wako. Papa yoka. Papa yoka. Acha même ça. Acha qui c'est même ça. Osuki. Zamba na chika nzambe. Papa tika. Atuko sani. Zamba za muneno. Zamba za nzambe. Otama kiyo, otama Yesu. Yaka, tambola. Ozongi. Wapi satana? Mata. Wapi satana ya mumba Yesu? Satana ya mumba. Yaka ponenga Yesu. Papa banga ya ndo bote. Satana. Yeti kayamba ina. Boso sona papa. Boso sani na laki. Mama église. Mama leo. Osi magai. Nadine sengo mona zana wanje ozomona ngaya. Webikeleki na ngabo. Ya solo. Ulula sungi mutu ya. Akumo tambo ya nemba nyoso batamu na. Sengo na zana ngolelo. Sina teza na tina. Tola katu mi bale ya. Ndeko na ngakoma ibongo na ndo kokati. Abongi. On a ça manifestation mon kaka. Et ça ka moi bien. Na kumisie vraiment zanzambi. Azanzambi. So la ndeka pulu ndeba ndo kota ba doute. Mbepe lelo abikiti. Et on a ça les mois fête oyo. Pona to sepela na ndenga komi malamu. C'est le monde azana moi. Moi la biso na ndelo ko ibumaki etembe. So la ndeka tembe na yembe pa komi ndenga zabonte. Temba azokota step beat. Ngano kina ngati. Tokende, ngano kina ngati. Mina makasi kana sala kina ndene yeko. Mimi na makasi. Tembe ndeke bende. Mudasala robisi. Amuna bere. Amuna muraza. Mudasala dikapio dikoloria. Tu ai gana. Mutuna sa miente on est ileng. Bila baje na ngala kanga kinza melikwale kinangai. Zambe.
Nzamusenga mobwani. Ngami dala njani? Nzamusenga bwani dala ngapi. Nzemu nala o kesi milamu. Esi. So la li na ga pesa o ya nyama. Mi na ga pesa o fali pupa di apio la me. Antona chokupa bwani ni pasi. Ngami Umemaliza wapi nikana? Umemaliza wapi kululu? Na umemo wapi? Mama nne. Okwesa mama. Okwesa mama. Ndio ndio baba sasa. Okwesa mama. Nini omba? Mama. Nini? Respect, respect, respect. Nazoyoka bien, nazoyoka motema. Cité Montfleury, chez Malou Bombo. Alors, ma kitoko, la propre, la restaurant classe. En tout cas, la fête est belle, la finance, on peut avoir un restaurant, on va avoir un restaurant qui est dans le alors, non, c'est la radio, il y a Congo, Brazzaville, Congo, Congolais, Congolais, Luanda, Angola, Kabinda, Togo Sanité. Donc, ça, vous voyez la Bruxelles, vous voyez la so vous voyez Bruxelles, vous voyez Paris, vous voyez Porto, Europe. So dans le guide à Montfleury, des gens pour y aller. Donc il y a un Montfleury au CT. Parce que quand on a bien au surtout vous avez un besoin de lire. Et dans la chaussée des grands 366 dans Molenbeek. Numéro de téléphone est 0485 408 214. Ah ouais, ma qualité de surtout il fashion, bazali, respect, plutôt. Nous c'est plutôt pour attaquer bien, ma jeune a bien, ma maman a bien, ma fille a bien. Il y a classe. Respect, respect, respect. Nazoyoka bien, nazoyoka motema. Est-ce que tu le sais? Un British photo na Belgique. 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 Ces petites photos, elle est bien difficile, c'est bénéfique. Ah, vraiment, tout le monde y va qualité photo, ils ont pas des bisous. Parce que nous visiter tout le monde à Kati, tout le monde à photo de la Kati. Ah, pour les amis, vous avez bien fini. C'est son arrière, un garçon qui a ébi, ça fait même depuis temps, la monnaie n'est pas yaki. En tout cas, Banda a ébi Bruxelles, ça fait plus de 16 ans dans la Moko. On a photographe, c'est où ça va métier. Le vice est mouké par héritier Mola, Igo Tanzani, Kole Kole, Bobo Bondi Jomo. Ça m'a douce réalité. Goûter ça m'a suivi dans 20 pots. Maman Africa c'est long canija travail. Il va ni t'encaisser, c'est il va ni t'envie. Chico. Ah ouais, t'es. Ah ouais. Moi, je suis solo, non, on a ça là.
comprendre asala mama solo ke non asali pene simbi ya comment oza la sire na ngate pululu ngana ko memo place mo bote ke non ka pour ba fantir ba nini estima oza masa na ngai so na memio awa parce que na dit que sire eza awa et marabout océan ayeba na partout nana yebiete Gislek ya nanwa na mema ye awa poison moi si le loi tient na ko Londres mo bazo gang na mema ye pas marabout pourquoi pas yo c'est bon ngana problème que moi siko moni to osenga ngana sana parce que nga susina za que non akanga na pecho ana donc pecha bougeti ana bina na cage comprendre si s'agit ka sa bolingo libé la fin carrément ya marabout ngana la sire na ye Voilà, j'arrive. Bonjour mon ami. Ça va? Ça va. Bonjour. Allez. Voilà. Assez. Oh camarade na rande to solo live. Ndengo lobaki. On a ye bo solo na ebisa problème o ya ça. Petit. Moi connais déjà ton problème. Toi et elle restera comme moi aider beaucoup de gens. Etiki Mbukusu, venez ici. Moi aider beaucoup de gens. Marie-France Massiala connaît la femme. Avant de son premier voyage, venez ici. Ici toujours. Ah non, j'ai mon tamache. Marie-France Massiala. Aïe awa Marie-France mon frère. Marie-France Massiala va la ya awa. Ya awa vieux a traité avec belé. Yo ngati ngape Robert pe ngape moi na loto lingane belé bo. Awa kala pas vieux oti. So ba blo chenga na ja risque te. Ya risque tindi kuna ngai. Yo ngati ngana ko memoka parce que si mi ta rappeler na ba. Être la famille na bango. Tu comprends? Parce que pas ça ba bande ko na ni Serge Passiot. Serge Obora, Serge Passiot, c'est les mannequins de Paris. Ya bango tuna ba petit boss. Aïe kaka awa. Kasi. Petit, mon chalo, on a chali en okala. Na kebo wende bandundu banda petit. Même Robert connaît. Ça mon cousin. Petit, ça commence à fonctionner. Puis wane za mon kusate. Okoka mon kusa penjo yembi panja muno awa pe ba panji yo. Mais souka nango ekosila. Ça, c'est de l'eau simple, de l'eau d'océan, l'eau de la mer. Chaque matin, toi avant de laver, toi prenez des bouchons, mettez dans une cantine de l'eau. Toi lavez ça. Quand toi partis chez ta femme, lui aimez-toi beaucoup, lui donnez-toi son cœur. Toi aussi donnez-lui son cœur. Les moukusa, oh, petit comme mon poussa, penjo, kokwandi pe mata mezoki. Quand toi baissez ici, lui voyez que le sang sorti pour son amour. Lui aimez-toi beaucoup. Moi pas beaucoup de choses à donner toi. Toi, prends de l'eau, toi laver ça. Petit Robert, connais-moi bien. Oui, toi portez ça à la maison. Toi pas de discussion chez moi. Toi, écoutez ce que moi je dis. Yo, ça de la nion songa na joro ba petit. Ça va. Bon, combien déjà, oui, ça qui est ma camonios. Ya ala kuba ya kobanga eloko moko te vie oyo ti apeso ba plan oyo ozo comprendre ngana za sire na vie oyo ozo comprendre ya kende utiliser biloko nenga ebiso ba nombre nyoso oyo mo eloko bouchon moko yiki ndefe na lobi bouchon moko boba mukuse ko musala makasi ya mukuse ala pa kusila un petit ça va je crois oh mais la penza maiwa non tiens na bouchon faut bazo lambela yo aujourd'hui deux bouchons tiens na kacha maiwa tout ça ça peut les autres ça nini bonimbo mukusa fallait que na tia yo tina sama oui nganya so sala na posa ne pina petana toi être ici avec moi ya eloko to ici bon oubliez pas toi mener de l'eau papa c'est même oyo camarade nango ya zaina problème ya moi sine wana qui maboti Alex Menamengi mobile ya Mireille Kaba mais fallait donner moi le nom
Ça va. Basali famille. Au revoir, petit. Toi. Non. Toi donner l'avance, c'est Robert me donne. Toi pas donner moi l'argent, mais moi et toi. Ngama boko na yo kokuta na noya. Toi donner c'est moi attends-toi. Petit, confiance. Confiance les alliés. Confiance. Toi respecter. Hein? Respecter. Allah Akbar. Taba ba petit mususu. Oye na yo kaka boy. Parce que tu es abîmé ce que je t'avais dit. Mais je n'ai rien abîmé, j'ai tout respecté. Petit, kosaka nangaite. Na umeli na mboko yo, na sali mosala mingi na mboko yo. J'ai beaucoup aidé beaucoup de personnes. Alors toi, si tu veux manquer de moi aussi manquer de toi. Toi abîmé les bikila kila kenga na pesa kiyo, obebisaki. Moi je n'ai rien abîmé, j'ai tout respecté. Au baby c'est le moment de papa. Au baby si petit, au baby si et puis ton ami Robert m'a pas donné l'argent dengue to kana kinaye a fait singa mbongo nyonso. Nini? Tiens, wana zama solo na yo Robert. A fait singa. Mais c'est ça. Papa, wana zama solo Robert parce que yo otini mo papa na yeki na $50. Na pesi $50 Robert, mais que soit comme ça qui on a des problèmes là, soit comme ça était, ça ne me regarde pas. Et pas on a sala qui na comme ça qui mais ngana zala posa au sala elo kwa parce que ngana tjana pesi mbongo. Alors, et simba. Ndenge mbongo pesa ke pas Robert mais petit, obosana ki kosukola mai, otaki bouchon moko na place ya deux bouchons. Ozaki très saoulé. J'avais regardé dans mon miroir magique. Mais le ben en a tellement mon côté. Des fois, tu vois, voilà, tu es attrapé, voilà. Non, je suis pas attrapé parce que attends. Des bouchons. Prenez ça. Bon, c'est quoi encore? C'est quoi? Oignon, matungulu. Là, simple matungulu. Okozwa litungulu oyo moko. Otafu ozwi yango. Place nyonso soko olingi obima. Petit, talanga yawa. Okozwa ngai zo bate? Non, zo bate parce que l'autre fois limité tu recommences encore. Maintenant, nazo pesa yo dernière qualité. Soki simbite rukangai. Okozwa litungulu oyo, otie na monoko, oza ko sise yango, ko fiba kwa mwa bonbon. Oyo aïe. Chaque matin, soir, ozozwa ozimbu mamoko, otafuni omeri. C'est ça petit. Yo, il faut yo ko nga na zo ba. Na sa ici pe ba twebere. Nga na ko pesa yo, biloko kaka nenge wana. Oyo zangu ba. Petit ozo kamwa nini? Est-ce que si na pesa yo ko yo uti na espace? Ezaka ka biloko eza na siawa. Pourquoi za na ba doute? Hein? Pourquoi zo mimie na sa mutema? Ou bien natika na ngai? Non, tika te mais poso ki na tiki yo kosa apero kote okotika naka kolinga mwasi isusu te. Si tu nengo komia mwasi nyoso akobanda kokima yo. C'est mieux okende na suka e bandeli nengo banda kitisu. OK. Mais na rolia na nga ope na tiki oza na combien de poche? Moko utiawa na poche oyo, mususu otie na poche oyo, mususu otie na poche oyo. Oyo pe poche ça et après le balanga bossa na poche mo. Non, 3 poches. Alors, oyo olia. Olie moko na avenue oyo soko komi na avenue mususu olie mususu olingo matana taxi bi olie mususu. Ça va? Pour ça oyo za musala ba sa kana duti te o soki litungulu wana siri ozwi pe oyo. Tout ça, c'est de l'argent. Pourquoi c'est le côté? $50 na yo combien à 25 moitié. Na sala musalo yo depuis kala j'ai tibilomba.
naza lelo na Belgique liboso ya matavion ayaki awa nasaleli ye biloko oyo pourquoi kozala na babeti bon tourne allez tourne tya boye tya maboko likolo papa na Jonathan asa yawa mpe nasalisa ye kaka boye na Chanel nasalisa ye kaka boye tourne 3 fois el caporal kutu mokonzi mais nazobalusa ye boye kaka 3 fois 3 fois. Mais papa, c'est quoi? Mais c'est ça mon coutume. 3 fois. Allah Akbar. Tu tournes, nous allons retourner au sol. Allah Akbar. Allah Akbar. On y va. Peu à peu, tu n'as pas manayo. Allah. Ça peut rester. Ton bébé petit. Ton bébé, pourquoi tu as touché à ça? Pourquoi ça t'appartient bien encore? Tu as qu'un wawa. Ton bébé si. Ah, encore un peu d'arachide. Ça, tu vas manger ça le matin. Oh, on a joué ça. Oh, comment on a? Tiens, chercher. Toi, demander même Lili Koussa. Lili Koussa. T'as la petite. Sauf que ça qui est ça la publicité. Mais écoute, on a qui ça, on va te mettre sur le canapé. Na aidé beaucoup de personnes. Allez, tournez. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Tournez, petit, en sortant, on a tourner. Allah Akbar. Allah Akbar. Petit, il y a beaucoup de gens à demander. Demandez bébé pour ça. La terre d'Angèle. Ça va, petit. Bonne année. L'aimez-toi beaucoup. Ça va, you moi. Ça va me mettre un coup. Yo fandi uliteke na ifsaki yo bongo makoto za kubi. Perika palai feti na yeza di lelo ya anniversaire. Na Delix Mupao. Futu sala na ye na feta wana. Me banda uvandi na yo. Si ubongami me udine kaka ngana luba potu zwana mabimpa. Eh, si qu'on a ubonga na se changer ka to kit. C'est changé. C'est quoi maman Gladys? Hein? Kapalai. Tu kusana yepe na fete wala yende muntu akulwamba oyo tukudia. Kenda tseku ku se changer ngana na za kujira yo. Na moni ngapena se changer hein? Funa lwata kostima. Ngakuna kanteki yo so bunga minzo zaka lokwa. Nazareki kujana no mfukwa mananda. Po na feta bakenda ka nkulu te. Umidini na ndako après ya feta ukeko bakisakuna. Yes, sir. C'est la fin qui justifie le langage. J'ai dit, n'est pas la fin d'une chose et son commencement. Bon, tu vas ma carte, tu vas ma recette. Mira yesa. Mireille. Chérie. Mais uza kutika télévision buiza kusala yangu moko? Hein? Viens. Ebi bilamba ngo isimbi biso Ba mapasa yo lati ya rouge ngana lati ya bleu. Kastelati compagnie etiki mbugudu. Balugana na shima. Chitoko tarabengai. Encore je suis libumo bimisi. Ngana za kubima, na za kepa ya yana sinde ku Elysée, femme d'affaires. Pona makambo a mutuka wetu yukana kiwana ko ya Londres. Luambila ngai dongo usadi ndakala na mpanji nkulu izanga te usadi muna tumwamba fufu nanga webio moko oyo tudiaka ne tiki mbukusu wana mais contact izawa izo pana umongani natika kya una voiture
budingo yanga na yo muntu akukukufa. Bye. Okay, now we come. Nzambe natiki nzela na ngana maboko na papa bisika zote na kotambola ozala na nzambe nyonso to ya satana bataki nyonso ya diable na kotia mosika na kombo na yesu yawe makila na esupa na likolo ya bomoi na nga nzambe makila na ebatela na ezala na ngai nzambe badanger nyonso ya diable papa na telemeli yango nom de jésus yawe yo lobi esika oyo tobeleli yo ozalaka na biso elongo papa zala na nga bisika zote na kotia bitambe na nga papa zala na nga tambola na ngai yawe nazala oyo nazongenga na makila na yo nzambe nazala oyo nazopela na moto na molimo mosantu nzambe epela kati na nga moto na molimo mosantu epela kati na nga oyo nyonso diable abonisaki na kombo na yesu. Oui, allô? Mais où ça ndengini? Hein? Oui, vous savez nga baka, ou ça la entraînement ya boxa. Bon, bando zui baka nanga, uringo ya uzungu santé, est-ce que ça la ndengwana? Bon, ça va. Bazako bon sa machine nanga nazako ya wana. kasi soki amoni taba miso na ye komipaipa kobanga ngai te nazali be dakumodanoumana esanza te ingénieur Didier Kenda Godard Mobo Abraham l'école mai na bango ezali mai tika naloba lelo tika na bimisa eza mobekwanganga te na bomba na banga kozwa liboma ye tika naloba ezali kamwa motema tika na bimisa bato libuta ngambo na ngambo Anthony Chilengana sekopena susi sheri yo ditacha tika bebe na ndesi banda yo kenda akola na biberon abanikolo elongi na yo na bosana ye tala nsima te ngasi na kata singa nakoma mitelema nolwanda mobimba nasangi kolonanga sulakati nasangi kolonanga Salon Barracuda en Rouvouma papa Moussa Capitaine Thierry Akaki lelo na bone na lisusu te nandimaki mpaka mose bombo tala lelo likambo esalelano papa mokili ekondane na ye fraction na ngane pasarouge alevre eselinga na mbembo
songo to pongo toki boye rapide pas na ngai. Attends-moi tellement boye koto. Deska que non ebeti poto ya bi non. Na rapide boye. Na nga una levelo te. Tara que non desu to mon anti. Parce que ça ma bien. Nanden. Te, ngro pelo sur la sou bien. Tu vas servir à ça. Tara desu to mon anti. Ngro non c'est pas la tam que to ça ma bébé. Quoi ni ni kaka. Te, tu ko flatter. Yo, on va kamora ela zuwa te, moni yote hein. Na tu nango benga mo. Ele problème. Na bi ke kasi zuwa ka ezana bolingo. Mama, ngala ze bisolo moko. Moni eza boye. Ngana ti lelo to zala ka. Yo faut prendre un temps bolingo ngana zala na opena yo. Comprendre. Au mona ka que non lelo to monena pour so na biso ke neza boye. Oh nani, Diego musique. PV artiste, PV étude moko kwa producteur. Azo ya lobby. Azo ya nana ni Christian na métier là. Comprendre. Comprendre. Il a eu ce score. So ba yi. Oui ba demande na côté pour na. Éviter. Est-ce qu'on a informé le gars pour lui m'envoyer pour nous? Merci pour l'inconnu, voilà, mais quoi il va commander pour nous. C'est toujours on avait un téléphone, non? Nani Rita Alvaro a bengingai. A benga de tela ba zuwa mo be. Rita Alvaro. Anga siko o tika na ngampi. Non comprendre te tika le on ko sanga. Rita Alvaro to kopera bien. Ça va simple contact dans la non na yi. So na biso ba play mo sala ma yo ni mate. Comprends? Ka ba blom so zo ga msusu. Est-ce que we bi ko so na tina? Éviter. Abenga ni téléphone. Atine va clamo boye o ko ma yo be se tu na tati. Comprends? Ah bien d'après ça. Comprends? Les hommes seulement vous doutez s'inquiéter ton nez au tabac tu ça calme ça posé. Comprends? Qualité alpha mon frère par qui dans terrain yo senti ngana on est tout. Ngana capable que non kululu lelo o ke ni msumikini. Nous comprendre na ba pe que non te ngai botika ngana ke ti mena ti okay. Ba pe mo so bino ba simikili son net ka jo asalero ba meki mama moke mikili ento bosani ngai. Bosani to ala do fete ngati rano ko bebe ngape mbala. Grand la bino kutu aya, grand la bino na les Cyprien, les garçons fashion. Aye boy, talara yo, elo salanga. C'est na ngaza ingrate na façon mo menga la tuka que non. Na reconnaissant. Bisous non. Alors avec Claude Kipindi. Ouais, Ginola ve Ginola. Mais ngala ena ndaku. Joga na kina parler vieux za ki TV. Bon, nazoki de premier nazoki appelle ya Koko Bwana. Koko Bwana bengi ngai. Abisanga na lega pa na yo soki ba biloko moko eza pa na yo fo pesa ngai yango. Boni Ange Massamba. Aza bien. Ça va. Vous sonnez un poto. Ça va. Non, na osé la kaka. Na osé l'appel comme ça au benga na kemba moko. Ça va, ça va. Ça va. Vous sonnez nana. Aussi qui na c'est pour. Quand tu no polo vous sonnez nana. Na solo na avec Claude. Pareil libala na biso. Follow ibisangai ngapena ngapena ibaki pona zo tuna yo sikote ngani azana poso ba pesi nga pe mbote pa ya nani Laetitia kasiti Laetitia Kimangani te avec alors rappeler ngai avec rappeler so rappeler na oyebisa yi ça simple likamo osali mabe na sepetoliani yo na mbani kuna makoso na loso tina na makoso sombilanga kwanga loso eza biloko basi. Oui, mais que l'obi na butu na une nouvelle que papa Kakandolo. Papa Guillaume Kakandolo. Azelia na kim. Ya solana. Azana kina na kamwe. Bayena Marie-Louise Okunji. Toketa ba joni. To na bengi on va passer un programme comme ça na webisa autoto. Akunye kutufoa ngabi na saka kana ye. Mimi goso na ombe onani. Abupia. Na ombe ngo abupia po kitoko na yo. Na se batte le so boyinga na ozo ce soir. On pède, c'est la bonne on pède. Dis-moi. Oui. Et que non ta comment na mo ba benga siko
Nesse com nós mamãe fica aqui. Me não me na mais que nem me quer se que na chima. Nana. Nana, como é o nosso como pensa na bolingo gami enda muda mbwani. O moço na malo fanda esse que moto pensa na baile. Yozo lamba mo continua a dinula, jura na tomate na kimba na zulu. Na que zela déjà vou mais ela ngala ya. Dino. Vous venez tout faire. Ok, t'es dit na comme sur Lucana. Nzuya. Siko tira na blogana na tiro dala bastante sur le petit ami mo les la dame. Tu n'as pas siko. Ah bébé. Au boulot t'es en délai, vous pouvez même vous visiter. Cicatrice mon na terre. Bolingo ekomi kotambusa nga lokola cheval moumuka kate adogogo tekola esanga raison epai na nga je t'aime epa na ye mpe je t'aime finalement eskokomi osala tourisme ya ba je t'aime leta mopesaki ngai beze komi nozeo miso emonaki nga lelo komi olambanda eobengaka nga bebe mpe lisusu bebe nani mwenda mpe nani elile ai bolingo ya lokuta condamnable stilo moko texte moko change kaka écriture eske oyo eza te oyo babengaka escroquerie nabanzaki lokolo tianga marto na motema nakokufa lokola nakufi te gloire Colonel House et la ville calme. Thermomètre indique kilobi amour 40 degrés. Lelo epesi température ya amour 12 degrés. Maladie au bazuela kisi kutu ebomaka ngoyo. Oh maladie ya amour nakobika komo. Souffrance comme résidente permanente na motema ye. A préféré à samba na tribunal accusé pe plaignant kaka seme melingani yo za ndoki o nini lukana fina baninga toke babolingo ezali médicament lukani nini yango lukama pesa mapela sika ebi tope kinadi yango ba olingi nini na ngai emwano olingi nini lepela okima ote funa yo ka volonté na olingi ni yebisanga olingi ni nasa nana tina mbote na ote na sina yebisa oke nana tina na ote na pela sina mbote na ote ok na kozwa mbote na ote au nom de Jésus au nom de Jésus fais 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 nzambe moto na nzambe moto isikisa etiki mukusu alobaki kokanga telefone te etiki mukusu alobaki kokanga telefone te etiki mukusu alobaki kokanga telefone te toi moi aide-toi beaucoup yo moi aide-toi beaucoup etiki mukusu alobaki kokanga telefone te etiki mukusu alobaki kokanga telefone te ça c'est quoi toi manger arachide wanyo bonbon sucre fajoka etikumbukusa alobaki kokanga telefone te Ni d'amour, ne deviens pas mon lit d'amour. Eza opération motema. Oh, non,
nalesa nzambe yebi yo nana seke basete mo lobela ngai yango mpe lobela mo boyo amela boza pache yo Yo, nana, tu vas venir. Asa virus na cho virus ne bom. Le lozo a kero simai. Medo que ne para mambo. Vai pulu yo kokobunga. oyo babengaka escroquerie nabanjaki lokolo tianga marko na motema nakokufa lokola nakufi te gloire à Dieu colonel House et la ville est calme thermomètre indikaki lobi amour 40 degrés lelo oyo epesi température ya amour 12 degrés maladi oyo bazwelaki kutu ebomaka ngo ya bongo maladi ya nasangi kolonanga nasangi kolonanga Salon Barracuda Henri Vumbi papa Moussa nakomaki avec les seponayo patience nzulu kina récolte chagrin na motema capitaine Thierry pasi na meritaki lelo na bonenga lisusu te nandimaki mpiaka mofe bomo tala lelo likambo osalingango papa mokili ekondane na infraction na nga nde bamama ya Paris rouge à lèvres eselinga na mbebo yo nalelai toninga na mwa mokongo na se trompe na rêve je perdis ma vie bolingo avec la kingai natangaki motema bafiance bakoleka napesaki confiance yopesi espoir nanga mato Igo Tanzambi 25 ans d'expérience vivez-moi mokili eseki mingi reconnaissance na vie matabisi ya babienfait awana mokili ingratitude ekomandeki Bado Martens et le bandit golf Katinyo j'ai perdu ma vie bolingo avec la kingi Maman Assunta nakangaki motema bafiance bakoleka napesaki confiance opesi espoir nanga magoye papa na Glodi vivez-moi mokili eseki mingi reconnaissance matabisi ya babienfait awana mokili ingratitude ekomandeki yake Vigas Sango les sourcils les chinois noirs Fina